Guerre d'apa bimi, nandenge nae, aemba mabe, atomboka mabe. Mais ezali ba attitude prophétique pour na ko attirer batuna attention sur un seul message. Bozongisa Yesu. Voilà, en tant qu'archevêque du christianisme authentique, toyaki kosambela menzamba sungi. Amen. Tokei kotala tante oyo mama guerre da sali. Amen. Après si condition pour mutako takuna a reconnaître que Yesu azanza. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makoni Amen. La kisa mokonza milimo nga na okati la sali. Bomoni bisiko oyo. Bisiko eloko tanga yango oyo. Amen. Bien aimé, il fallait boza la prida na sena moyo. Amen. Bomoni nga tanga na oluka Nzambe. Je crois ezalaki ba 2006, 2007. Amen. Na croix oyo nga na banda okomate. Na banda kokoma te pona ni filmer nga batu ba monanga bien. Na nde kokoma te pona nini parce que na yokaka soit disant ba pasteur. Amen. Ba banda ko ebisanga ba bikuna to kokoma te eze sika ya batu katoliki bakundaka bakisi bwena boyi. Ngai peter mana zaki nanu bébé. Na ndo kokoma te banda obangisanga. Amen. Bien aimé. Tokomi 2013. 2013 mokolo mokili Yesu atinzinga pardon 2012.
Yesu atindinga lobi naza posa no na mangenge 6 mois. Na tunie 6 mois nazala wapa bi ozana kwa. Kwango nazala kia na 2012. 2012 nde Yesu ekola kisanga secret ya croix. Amen. 2012 Yesu ekola kisanga secret ya terrain oyo. Tangu Yesu ala kisinga na regrettinga bi bato yo babande ko memanga na se ya ignorance na bande ko yebate. Nzoka croix izana makambo minene boy. Amen. Bien aimé. Nazoye bisabino ngande bisiko kicho na bande ko vanda batu baobenga nga sangwa mwasi. Ata moi nazawa. Mbula nazana se ya shero. Yesu atalanga na liswa mawa. Na uko bosa nango te bomona couleur oyo. Nga mutu na chaki yango na bosa na bambula na chaki mikolo comme na otiate yango mutu pa ko chazate. Nga mutu na chaki couleur oyo. Avana chango na kutana kina kire. O ya katoliki o ya zalaka wa nefo bank. Na kutana ina ye. Eme na rotinda lisu batu ba ya kozongisa. Ko ba bongisa nzoto anzambe na Yesu azanzambe. Mobali wa mika baki pamba te pona yona ngato bika. Yesu na ola kisabino ya zane kuluso. Azanzambe na bomo ya lokotanga. Lelo na komi mutu. Yesu azanzambe na nko. Bozongisa Yesu na mitema. Yesu alekata azana bomo. Na sena mokilo a par Yesu tozana nzambe musuku. Yesu azonga. Na zola kisabino Yesu akela kimbangu. Na ola kisabino Yesu akela Mahomet. Na ola kisabino Yesu akela Buddha. Na ola kisabino Yesu akela Taonda. Na ola kisabino Yesu akela Branham. Kimbango yebi bonzamba Yesu. Amen. Yesu azanzambe na bomoi. Bosongisa Yesu na mitema. Yesu azonga na mitema. Okomona pasi onyoso bomona lelo ezala. Amen. Komba Yesu mati. Parce que Yesu azanzambe. Amen. Yesu azalokumo. Merci. Amen. Galilea na obosa na te. Amen. Amen. Komba Yesu etombo. Amen. Merci mon Saint-Père. En vérité, Jésus est Dieu. Yes. Donc 1 Jean 5, 20, le bien au clair, vous savez que nous sommes dans les véritables. Amen. En son Fils Jésus, qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Amen. Esaïe Balobi, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. La domination reposa sur ses épaules. Mais parce que Babi Barobengaye, Père éternel. Donc Jésus Aza Nzambi. Amen. Cette femme n'a pas inventé. Yes. Elle est juste venue réveiller la conscience. Yes. Parce que les chrétiens, ils ont confusion. Les chrétiens, ils ont musulmans. Yesu amati. Vérité oya islam ezo bimisa Yesu prophète eza fausse vérité. Yesu amati. Vérité oya kimbangisme ezo komisa batu nzambe eza fausse vérité. Yesu amati. Yesu Christ azali nzambe. Amen. Et donc batu nyonso tout bozo croire que moi si oyo azali ko délirer bino nde bozo délirer. Yesu amati. Vous êtes dans la confusion des écritures. Yesu amati. Donc il faut et puis message ami balé non seulement lobi Yesu azanzambe. Amen. Mais deuxième message capital lobi tozongisa Yesu na mitema. C'est le message de la réconciliation. Ça dit, Jésus n'est plus au centre des églises. Il n'est plus au centre du message de la prédication. Le problème des prophètes, c'est quoi? Les prophètes, ils ont un comportement tant Jean-Baptiste Abimaki, alors là, tu as posé Yanyama. Azo melaba miel, azo vanda na ba désert. Guerre d'apa bimi, nandenge na ye, aemba mabe, atomboka mabe. Mais ezali ba attitude prophétique pour na ko attirer batu na attention sur un seul message. Bozongisa Yesu. Voilà, en tant qu'archevêque, il y a christianisme authentique. Toyaki kosambela menzamba sungi. Amen. Tokeyi kota la tante oyo mama guerre da sali. Amen. Après si condition pour muta kota kuna a reconnaître que Yesu azanzambe. Amen. Et puis aussi ba tante na pesi yango gratuitement. Donc une femme pareille, azali ko mériter pour l'église le respect, l'encouragement et l'honneur. Donc bino boza ko juger talibino. Mama guerre da to sepeli mingi. Komba Yesu matili kolo. Bomoni mosali oyo. Na sena moyo toza ba parfait za Yesu. Toza na berere na biso. E mazanga nganzambe. E mengana ebi mukola lelo. Peut-être berere nyonso to ya salaki. O mungunya bande ko zeli na 2025 ekwei. Parce que 2025 mosali nzambo aokota mutu mususu. Ebi nzambo ngana tambola kana ye. Oye tungi saki na 2024 ekwei kaka na 2024. 2025 azokota na ba ange succès ya Dieu. Ba ange élévation. Tous les sortes de anges malam. Oh Yesu atia na sena moyo. Po batambola na basali na ye. Bazotambola na mosali. Yesu nanga ko tambola na ye partout. Yesu nanga yebisanga boy. Ona pamboli ya pambwami. Ona lakeli mabeti kalibongo. Na pamboli mosali lokola nganga nzambe. Na lobi akende musika lokola fize. Kanga yazate.
kombo na Yesu a Golgotha. Val na Galilée. Zela na Sakela Mahomet. Zoka Nzambe. Kole sakela kwaname. Bota tola Yesu a Nzambe to continue. Yesu mokeli na nyoso. Yesu mokela kimbangwe. Yesu akela kipapita. Yesu akela ndelwila. Yesu akela kasokele. Yesu akela ndebuda. Azazade, azazade. Yesu akela mafuta. Azazade, azazade. Yesu akela Ye ba bana ba mtu basala mukilekela bana balona ngoto. Ebonga masangu kitoko. Babebe ba okiolia lelo koleka bino ba. Babebe batu ba oyemba bo. Bote kolia koleka ba. Azandambe, azandambe. Azandambe, azandambe. Azandambe, azandambe. Ngayo, unaanza filme. Yesu Nzambe na mama. Kola Yesu akela tawonda. Tala Yesu akela kimbangwe. Tala Yesu akela kipavita. Oh Yesu akela ndelwila. Tala Yesu akela kisolokele.
Tala Yesu akela nde Buddha. Azanzambe, Yesu azanzambe. Akela mafuta. Azanzambe, Yesu azanzambe. Azanzambe, Yesu azanzambe. Azanzambe, Yesu azanzambe. Yesu mokeli na nyoso. Azanzambe, Yesu azanzambe. 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 Mokeli na nyoso. Azanzambe, Yesu azanzambe. 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 Mokeli na nyoso. Azanzambe, Yesu azanzambe. Akela kimbangu. Azanzambe, Yesu azanzambe. Akela kipavita. Akela ndelwila. Azanzambe, Yesu azanzambe. Azanzambe, Yesu azanzambe. Akela ndebuda. Akela mafuta. Azanzambe, Yesu azanzambe. Mokeli na nyoso. Azanzambe, Yesu azanzambe. Azanzambe, Azanzambe, Yesu azanzambe. 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 Resti
Alléluia, Jésus. Jésus. Twaza Nzambe Amina 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 ya lokotanga Amina Amina mwa Yesu na bosana teo Amina Amina soki nazangi Yesu na kosambwa Amina sacrifice yo natika te Amina na basana te bisika zulanga Amina soki nazaboye pona ye Mina Zanzambe Mina ye Mina Gerda yeyo Tala Yesu ayebisaka nga boye alobi ba gerda ba obime belé na monde entier on ayebi déjà ba pesa e kombo yo ngana okutu boyebi ngate mais oyo aozala fou de Jésus ba gerda ba obima bo sentir maboma bomona ngo na Bible pa ba apôtre Paul bo komona ngo to défendre Yesu tina makofi wena makofi na zali na coup de tête na zali na moroka na zali
masolo ya kati yaka nanu fanda nanu yoka nanu losambwa basantu borfelawa bikomba pe bavebebe bayekolelelo ema nanga sambwa kati kono tangelanga makambo ezala motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya nzamba ba retraite na ngai Zamba nanga yaya oya lo sambo nanga yaya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko yaya pora koluka yo yango na bengi yo aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo